mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bosili fota po vivre olukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bambotolokeshi e mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga naloka mpona vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre. Mbote bandeko ya ngai bana Congo bana Kinshasa na pesi bino bambote belé partout esika nyonso tu bozali botika ete bambote na ngai ekombela bandeko bazali kolanda ngai na Lualaba na Katakokombe bazali kolanda ngai na Luozi na Kundi bazali kolanda ngai na Manyema na Goma na pesi bino bambote belé partout bozali. C'est votre humble serviteur l'imperturbable Lubaki. Je suis là pour vous bandeko. Donc lelo na ye pona ko partager na bino mwa mukie na ko aider bandeko mingi na njira ya vidéo oyo ba oyo baza un peu perdu na niveau ya internet, baza un peu perdu na niveau ya ba réseaux sociaux. Vraiment beaucoup tani na vidéo malamu to beaucoup tani na chaîne malamu oyo permettre na bino bo s'orienter encore plus mieux pour que bo zala vraiment na avenir meilleur na nzela ya ba réseaux sociaux. Alors nako aider bandeko mingi o baute ko benga ngai ba bengi ngai mingi ba komeli ngai yango na ko répondre bino na nzela ya vidéo oyo olingo ye ko la VMix oye ba VMix malamu ba musuba ko tuna VMix za nini VMix ezali logiciel oyo e permettra biso to sala ba vidéo direct to sala ba live direct. Lorsque je parle de live, des lives professionnels, pas des lives de blablabla. Je parle bien des lives professionnels. Nanjela ya VMix et qu'on permettre yo au salaba live moko professionnel. C'est-à-dire tu peux utiliser la caméra webcam ya téléphone na yo, Aurélie webcam ya téléphone na yo na VMix o ezali ko se retrouver na ordinateur na yo. C'est-à-dire caméra ya téléphone na yo ozali ko sela comme étant ko zoba prise de vie. Maintenant signal vidéo on a flux vidéo on a ezoya directement à partir ya ordinateur na yo nandela ya logiciel VMix. À partir ya biso ato à partir na ngai imperturbable Lubaki na ko aider bandeko nyonso to balingi ba yeba makambo wana. Profitez à cette occasion na vidéo oyo numéro na ngai eza affiché na ba écran na biso wana oboza kotala. Bozwa numéro wana bobenga nga à partir ya WhatsApp contacter ngai na ko aider bino bo sala ba live na bino professionnel ba pasteur bozana ba église na bino bolingi bo sala ba live moko professionnel bolingi bo sala ba live eleka na ba Facebook eleka na ba YouTube nzela malamu to place malamu yango oyo esengeli na bino bo contacter pour que to aider bino ozana manifestation ya monene ozana milulu olingi ba selo ba direct. Je suis là, toko aider bino. Ozana mariage, ozana anniversaire, ozana ba activité nyonso to zali lié na audiovisuel, akad pro azapo na bino, akad news azapo na bino, toko aider bino to sala mosala kitoko pour que bino pe bo sepela, biso pe to sepela. Vraiment bo contacter akad news HD, olingo ye kola, OBS, olingo ye ba OBS malamu, OBS pe zali parmi ba logiciel oyo permettra biso pe to sala ba live na Facebook na YouTube tout consort olingo ye kola yango contacter Akad News to ko aider bino sans problème. Différence entre VMix na OBS. Na OBS il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de configurations à faire, mais c'est le contraire avec VMix. VMix a un peu de temps, on a déjà na ba live rosala kitoko. Mais avantage aussi à VMix c'est que on a la possibilité à ça restreaming. Donc on a streaming na multiplateforme, il y a des réseaux sociaux. C'est-à-dire le même flux les allez partager na des réseaux sociaux, ton a 3 réseaux sociaux à partir de VMix. Sauf que OBS, ça donne seulement la possibilité, il y a ça la live, dans la plateforme moko, il y a réseaux sociaux. C'est le contraire avec VMix. Vous aussi, OBS, c'est un avantage dans le sens que il y a
nyonso tout eza gratuit eza ofele okofuta eloko te okofuta mosolo te na OBS on a son logiciel on a son tout c'est gratos sauf qu'avec VMix il faut payer des logiciels il faut kofuta crack tout ça c'est ça un peu la différence entre CD na niveau ya mosolo na ku ya mosolo yango wana mais olingo yekola yango contacter Acad News olingo yeba régie mobile oyeba régie mobile contacter Acad News toko ide bino pour que bosala mosana bino kitoko sans problème bobenga numéro affiché na ba écran na bino ozana anniversaire ba beto ba zo ba photo shooting ba shooter yo contacter Acad News ba matos ezali bokomona bino moko toko sala bino mosala sans problème kitoko location musicale olingi ba o louer musique ozana mariage to anniversaire to matanga to nini wana posa moi musique betaka contactez Acad News nous sommes là pour vous toko ide bino pour que mosala et salama malam j'espère que on est ensemble bandeko yangai moi mukie senga kina partager na bino moi mukie yango eza moi sous forme sport mais sport te yango wana bobenga bokozala jamais déçu moment yango esengi na biso to travail na bino en synergie pour na Congo et tombama pe économie na biso ezonga na maboko ya ba congolais. Vive le Congo nouveau, vive l'Afrique nouvelle. Ingeta eva mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bosili fota po vivre olukoko débrouillez-vous pour vivre article 15 moment débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bampotolokeshi e mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga na lokampo na vivre article 15 moments, il faut pas vivre.